Chez Lamputu, bonjour. Bon, ouais, la gani, on a la coste. Na la coste, mon ké. Ah, petit mouké. Ah, petit mouké. Oui, oui. Voilà, bah, ça n'a été. Là, ma soleil, mais là, je suis dans le pétard, la bataille, au moins, là-bas, il y a battu, soyez, et puis, vous comprenez. Yo, zalaka musicien na yé à l'époque na yolo. Mouké tonga. Na il a aux amis. C'est vraiment la aux amis, c'est na yé vraiment. Dengue nani, c'est le bon, même si ça dengue na yé, n'a pas agir, na dengue na yé. Pour la minute de deux ans, je suis pas la miquette. Relation na na kofiolo mido, vient na ngai, tous à mission à l'aise, tout cabana na boulot, na tika na mouvement na nga na longa na kina na ngai. Ba misa saiko, ba tika laki, to sangana, to salama ko na bisomo awa. Ina outi quartier latin, outi zaiko, outi ni viva la musique, outi bobo, mutu tauti mboka na ete, outi lopango na ye, mutu tauti orchestre na ba benga bilokos, bo outi mboka bo sangani ka esika mona conteneur. Non, Gloria, ça bon côté, Gloria. Ngalo yebiso boye. Est-ce que vraiment toutes les saisons normales, bah ça là il y a 4 opérations balamoko mais ça va. Oui, 4 opérations balamoko maman la ngai donc kala ko docteur wana yebisinga vraiment ki soko sala ika na Afrique kuna bokufa. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois. Po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona bassoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Et joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à tout de vrai de Glolangila. Vous êtes branchés partout sur Afrique Info pour qu'après aussi la page Nanga Glolangila américaine. Aujourd'hui, merci à tout le monde, merci à le tout-puissant sauveur de l'humanité. Nous avons battu la rabat, ça sera un plus navi à moto. Je te sais, n'a plus son beauté. Nous avons pas mbolaray pour aller Mokabisanga, vous pouvez rien faire. Merci à tout le monde. Et je profite pour présenter mes vœux de meilleur. Vrai non sur un vrai fitote, vrai là je vois directement Edo Patas, l'homme de France CFA. Merci à Mme Méline Zembatous, Pépélé Mbetolo, désolé, mon agence privée. Il y a Sylvie Mbembe, joyeux Noël à toi. Merci à Léa Dynamo, Tonto Lusanga, je te salue. Merci aussi à Guigui Boko, les Chinamben, un respect à toi, la tuer en France. D'abord, à toi, vieux Gauthier Mascotte, l'homme idéal, l'ingénieur de banque Nabiso. Il y a surtout Zaranaïs, avec Gauthier Mascotte. Merci aussi à José Moulumba, la personne de Sikozali, des bonnes choses à toi. Pour Capo aussi à. Il y a Jojo Ngonda, il mène la taille avantageuse. Je te salue, papa na Kelvin, Natangonda, la personne beauté, joyeux Noël à toi. Tout balingara, biso basabon en Afrique Info. Je suis en train de recevoir pour vous un artiste, un musicien, il fait l'artiste de groupe
Tonia de leader à forma wenge ya tata ya talo la pesombote Adolphe Dominguez ya Kati Oyebi la pesombote le père de Stéphane Dominguez. Stéphane, je te salue là, tu es quelque part en France au Landabiso. Pourquoi pas après avoir quitté chez Adolphe Dominguez à côté qui quartier la terre, orchestre de Kofi Olomide, DJ Quadra, Bossamboka, je te salue, de bons séjours pour Nabiké, vous qui déjà Afrique du Sud. Après, on a aussi ma comme aujourd'hui, il vit aux États-Unis. A commencé ma caméra, on a trouvé un métaux solo, comme après ça fait aussi longtemps, tu baye bara souvina été, mais l'aura biso ça la enquête, on a mission partout. Est-ce que bazara to lukaka to solo rana bango, to bara bango parce que le parmi artistes on a carrière nanga épée, il a beaucoup contribué à baki ça un plus ton a bandi carrière nanga, il s'appelle Chez Lamputu. Chez Lamputu. Bonjour. Ouais. My sister Gloria Olangi. Hey, joyeux Noël. Merci pareillement. Merci pareillement. Ah, quand je te parle comme ça, aux gens direct Nakati Afrique Info. Ouais. Oh, ok. Un mois on a la diaspora, ba Congolais ba Hollanda pour te la fin de l'année chez Lamputu. Ah, vraiment, merci beaucoup, vraiment, ba mélomane, ba fanatique chez Lamputu, ba ndeko chez Lamputu, ba Congolais, de beau sanité, na ba est, na biso comment place ba bitumbe zali vraiment. Ouais. Pesa la kachamboka et puis ba inondation oyo comme na kati kini vraiment tata nzambe mpungu tulendo na mvuluzu kimbangu bayo ke la biso mawa vraiment pona pe esonga la mboka la biso pona tolinga mboka la biso to malgré toi libanda mais tolinga mboka la biso to voilà tolinga mboka la biso bonne fête bonne fête la fin de l'année bonne fête vraiment bonne fête de la part de Chez Lamputu pour qu'après aussi au nom de cœur na batunyo so ya Beni au bazar okufa nzambe kaka za na bino Chez Lamputu to e baboni yo nga vraiment kitoko malgré bon na komaki na mboka awa na komaki nazaki na convalescent. Mais si vraiment toute saison normale, ça il y a 4 opérations malamoko mais ça va. Oui, 4 opérations malamoko maman la ngai donc kala docteur on a yebisinga vraiment que sur aux alaïga en Afrique kuna beaucoup fa parce que maladie yo en Afrique ba yebi ngoti. Donc na sambela mbata tanza mpungu tulendo vraiment sala mama kasi ponanga Chez Lamputu. Bon, opération, elle est à nini 4 opérations, donc on soit ils ont secrété. Ezalaki énergie fiscale. Ah. Énergie fiscale quoi. Ezaki bilo mo ba no kanga ba ven na ngai pour makile le kati. Parce que ce kanga ba ven bongo ce que to sala nga passe dans motema. Donc motema passe à parler. Ouais. Mais ça va. Na kenda pe ba pesa nga report inane. Na fanda ma inane na ndaku. Ti nzamba salaki talaka biso za bana nzamba tata nzamba mpungu tulendo bana bilaka asalaki vraiment peke contrôle pas docteur abila ngai siko ça va encore reprendre ba activité na autre chose on peut na reprendre siko na ngai ba solo pe fani na kitoko quoi masolo pe fani kitoko to e ba Chez Lamputu to ça peut bilan de l'année to e ba siko bilan na yo Chez Lamputu ta musique depuis le 1er janvier to comme décembre zandengeni. Merci beaucoup. Moni la carte États-Unis awa bilan on a kosa la bilan na ngai ya musique vraiment na beti vraiment musique vraiment ti mais na yaki na ba biloko na ngai na utana ngo kin na yaki na ngo koto yo air na chango awa vraiment épicité quoi épicité na qualité ya matériel on a kuti awa na oyo zaki na Congo. Donc musique je suis betaka na c'est vraiment pour ça ba et ça man vraiment ya question de musique ya baninga nyoso tout ndenge bimaka yango so bimana mo marque mo ba genre ba meka ba meka ko arranger nyoso simba ki vraiment tembe yango na bandela ki siko à 0 na bandeli pas 0 na sali pe mouvement awa na mboko yo na sala mouvement
bakutana ba massa msusu ba misa zaiko batikalaki to sangana to sala mwa groupe na biso mo awa babi ndombe pa uti kokomela biso pe kala mingi te ça fait na babi ndombe lola mwana pa uti kokoma kala mingi te oh lola mwana zo misusu azongi déjà to zanda déjà côté azala Dallas je crois semaine prochaine on sera déjà à la Kataele à Los Angeles awa to zala na bango nyoso tout to fani ta masolo kitoko vraiment évolution. Toyora évolution na kambo parce que ba musicien bondi marato ke makambo simbaraté vous êtes parmi de musiciens au 2000 lelo que makambo pesa makité ya omoninga la msuna kambo na te oh pour ba musicien bolbaka positif aussi mayo za vous êtes d'accord na biso ke makambo na mwandambo en 2019 na monde la musique est pesité. Mais Gloria na sale logoté malgré un abimai kini natikaki nzembo auto salaki featuring na nzembo ya Felita ils ont de la forme ouais auto salaki featuring nzembo la ibetaki mais malgré ba kasaki promotion nango parce que ba mona ils aina moto makasi ba kasa promotion nango ils ont problème mais ba solo ils ont kitoko un abimai kini il fallait na bimisa album nanga ya nini ya dans le titre que moi qui m'engaille mais nanga bis album nanga sika mais na bisa kango soute na ki koto yo mais na sale loko te pona no lobaka ki na sale loko au moins na teke to komo ko bébé ça fait musique en Congo faut to lobaka la vérité faut to lobaka la vérité chez Lamputu ça fait combien de temps en États-Unis pour batu baye baraté pour to bunga biso ka bomba moto suzuki biso to sola kana to yebi mais ba msusu baye batu basutu ka maman chez Lamputu ne pas à Kinshasa ne plus à Kinshasa to yeba ça fait combien de temps au Bima République démocratique du Congo. Merci beaucoup ça fait 3 ans ouais. Donc il y a un titre album nanga ça qui pression il faut un album nanga pression. Ça fait déjà 3 ans qu'on a dit banda mboka Congo. Donc il y a qui considérer pena makamba ba opération de basala kinga la tala ina santé na ngapena no. Dans son la base santé na tikaki banyo vraiment dans la langue ma docteur aloba na nga yango pe ça fait résultat balamu. Yango pe to so no glo langi. Sabongo ndenge sala ba mesa msu azaka lokoso kaka yemba ba mona e kaka danger so ndeni mais suspect bongo yo ka basango msusu. Bon. Dieu est grand quoi. Tata Nzamba za kitoko. Nzamba za kitoko chez Lamputu pona bato la msusu bazo za la susu na shela te pour ça fait una meza rappel bon msusu akoza na image ya vocal la shela Nzemba shela mais na mu azo baté chez Lamputu na ntoko zo loko moya shela o sala ka biso pe bien na pesto banda vraiment émission pour ba question to za ina besoin to préparer to poser chez Lamputu. Mais Mikolo nazama trop naza trop moi papa la sakala tango etani ngana kola muka mama nakoyoka na radio sesango nayoki solo komona ti kasi nakomi tuna soki ya solo mateyoki nakomi zoba comprendre quoi. Voilà. C'est ça toujours. Tu as remonté à Irène, tu as remonté à quartier latin pour faire plaisir à tes fans, pourquoi pas, parce que l'ingaka belle époque, il y a chez Lamputu. Ninyangola saka boye, est-ce que saka kanga nativa nasili na yele boye, olaka kinga ndabolingo mamango. Yo kometa kinai batandresse belengo ayao. Voilà, chez Lamputu, nayoki suyo lelo après 2 années, nzamba ko batela to ko kanaka na musika ndongo na Amérique kuna mingi na États-Unis. Chez Lamputu to ebalelo awa tant que l'artiste missa de la République démocratique du Congo, tu es en dehors de la RDC, ndeni lozo la musique na biso ya Congo lelo. Et tambola ndenge ni ntango yo mozo en tant que musicien, artiste et chanteur comment ozo mona musique na biso to ke kokende tamboli na 2019. Auto yo bien na non le rappel on peut rappel internet et makambolé rappel na Congo ozo mona musique à Congo en général. Merci beaucoup vraiment na musique à Congo en général. Vraiment ba polémique eleki moi trop.
totikala ba polémique tozongela ba union oyo ezalaka kala mpona monaki ba méconnaissance na vie na ngai le président PDG Ben Nyamambo vraiment tout portant na cœur vraiment ata la musika oyokaki déjà que via kufatikaki biso nayokaki ndenge alobaki les 3 moustiquaires nde banda kosala musique ya Congo so comprendre mais malgré banda kosala biloko wana batikalaka jamais kofingana na ba TV koloba so n'importe quoi non omona ma basala biloko mo eza loyal quoi ozo sentir que bango bayembi kuna bango bayembi bo oya bimisi kotobo ya bimisi kotobo mais oya biso na Congo eza sundengo na te komi ya ba polémique moko boye ba comment ko bunda ko tcha ba te ba prison dernièrement ala molaki ba Gloria Olangi ba tcho na prison ça nga passe petit nga vraiment Gloria ça nga passe bon merci na Nzambe tala ekake ba obimaki vraiment nga vraiment la biloko na vraiment c'est que ça nga surtout pour la musique na congolaise tout tika na ba biloko na ba bien na biso ba na ba bien na biso ti biso surtout na se na kali ko ba petit na biso ba innocent ba binika lelo awa zo swana ba nini donc ozo sentir maki oh mais eza nini ngo siko tozo wela nini bozo wela succès bozo wela carrière bozo wela Rosalie Bosso. Mais non, Gloria, Kola Rosalie Bosso, ça le côté. Toi, la musique congolaise et que les Bosso. Toi, la teke oso non, musique congolaise et que les Bosso la place où va pas faire la Bosso batika qui yango. Mais surtout pour ça, moi le sous avant. On comprend. Pour ça, la polémique à pamba donc en tout cas vraiment pour la 2019. Là vraiment pour la musique congolaise, mais le remonté surtout tu vas côté yo. Ma côté aux États-Unis, ma musique congolaise, madame, ça m'a down, madame, Maratro vraiment. Maratro, nengo moko lobito ebapele lo chez l'amputu na États-Unis ngo pakenda osana kena ko vanda kena ko côté la sous classe à musique okenda osala ni na États-Unis to ebano lelo. Merci beaucoup vraiment pour la question, on a vraiment Gloria Olangi. Moni naza artiste musicien. Bon, na kenda ba Europe, par-ci par-là, na tambola na koma pour aux États-Unis na koma quand on a été. Bon, na les États-Unis, na qui vraiment pour la bêta tour, mais na comme les États-Unis awa, moi maintenant musique congolaise en États-Unis vraiment exactement na poids vomati. Surtout dans la biso o ba yaka avant awa. Bah bizarre par-ci par-là donc bah ça vraiment crédibilité à musique congolaise à l'amboka surtout na États-Unis bon le quoi biso pe ba tozana ti ba jeune mo boye otoye lelo mo ko boye pe sous na États-Unis ya on a fandaki bon le quoi senga ki fola zo mukana na ngai pesa ki koto yo on a zo mukana na ngai 10 ans bon ya on se connait continuer ka toujours musique na zo continuer toujours ka musique Gloria. Donc na boulot na sala raté en tout cas na sala ka musique musique chez l'amputu ndo le besoin mukanda 10 ans mais pourquoi pas faire un tour na Kinshasa tant que ngana yedi chez l'amputu tika orchestre na Kinshasa ngana zaro ya mimba rap na okoza kola mso en coulisses mais comment aux mukanda 10 ans mais tu es toujours aux États-Unis. Merci beaucoup vraiment Gloria Olangi. Moi, la vérité, aux Alrakoto, yo, bah, t'es belé, bah, y est bien monté. Vous comprenez? Dans un Mukanda, il y a 10 ans, bien sûr, on a Kini sans visa. Mais, il faut vraiment la nationalité. Ok. Vous comprenez? On a yaka badongi, na salaraba, il y a normal, mais marque moi qui tout quoi. Et puis, orchestre, on a Kini, bah, petit, on a Kini, bah, ça, la bensima, bah, répétera par air, surtout. Babeta un peu ba concert na Kini. Vous comprenez? Babeta un peu ba concert ça la production. Mais n'essaie bango oyo akute na mutu moko mécène moko akoyemba. Nzemba seleli mutu na nzembo. Akosala pe nzembo na mona petit na ngai Charles de l'amour asala nzembo mo ayembela ki mutu ne moko za na Paris. Bon malgré mutango azo kokana promotion te quoi. Nzembo kitoko. Na ça qui yemoko artiste na bibo yomoko telema soit loko na yo
banako leka la ba télé ba nini petit pas au bunda bunda mais déjà ça va vraiment makambo qui nango bien alors quoi tout ça côté tu là ba joli kusala tu là ba miko tu là ba tout ça moi belé quoi communauté congolaise vraiment est belé à la carte il y a Los Angeles ça vraiment en tout cas Gloria oyoka basango kalami surtout la année au côté 2020 donc il va cela bien mais aux ça maintenant on banango na oyoka sango wana eza biloko so bosani na Los Angeles parce que moi je dis la vérité binga bomba raté na hypocrite zela chez l'amputo zela ngas parce que si siko je l'amputo bo préparer concert mo ya bilakos bo beta ba misa zaiko bo ba kima na poto yo ya babindo mbakozala to ke siko blackback ya lola mwana bilo mo bona place que mutumta se concentrer na ndene pourquoi bo sangani bo beta ba biloko ba papa wemba ba biloko ba quartier latin biloko zaiko bilo mo ya bongo moteka komi de bilokos o bo sali ne bo sala jour bo beta ba na concert bo beta la biso kalate nga na yebi je suis informé. Merci beaucoup Gloria Olangi omoni babilo musoso lo bango za babiloko singala okamwa biloko so zake ni oti quartier latin oti zaiko oti ni viva la musique oti boybo mutu toti mboka na ete oti lopangu na ye mutu toti orchestre na babenga biloko so oti mboka bo sangani ka esika mona conteneur oh là non Gloria za bongo te Gloria ngana oyebiso boye to mona pa massa pe na ba France pe ba beta pe ba musique ba sangala ba massa ba sangala to za ba artiste to ko fanda nengo wana te to kuta no oh chez l'amputa za ba dia zalia peut-être so kamala zalia lola mona zalia edo azalia logil azalia mermas azali awa Yassine azawa to fandi to sangana to bité to ko fanda pe boité to za ba artiste malgré mutaza ma va faire na ya salaka pour à survivre mais tout ça déjà tout ça va partir de ko fanda beauté to sali to sangani bon pour to beta musique qui auto ko beta awa chez la yo ya kana port na yo babindo ba na port na ye lola mona na port na ye et deux na port na ye petit na biso kamale pe na port na ye to sangani to komi ko beta musique auto beta wana yango ça la forte ce que bien ça musique congolaise vous comprenez biso to beta musique congolaise ça to beta que chez l'amputu musique to beta la minute to beta musique congolaise pour la tout ça la carte ya communauté congolaise au président biso lelo bombastique na carte ya ele yende mtaza président na biso na carte ya ele donc yango to beta musique congolaise ça que to beta ndimo zolo bana ba bilokos ki boloko ti te to loko ta Gloria Olangi to ça va surtout car sur la musique congolaise boso quoi. Sikoyo eshela na banderole soki na affiche bokoma komboni les anciens de la RDC bokoma komi komboni na affiche de monsieur to komi kaka musique congolaise yes au moins sikoyo loko parce que mutu vas-y oui loba voilà nanga loba boy oui les quatre États-Unis, musique congolaise, c'est la langue où tout le monde va Nigérien, va Betaka, va Sénégalaise, va Betaka, va Ghanéen, va Betaka, la musique congolaise, c'est la radio. Vous comprenez? Surtout à la carte à Los Angeles, à la place, ma solo musique, c'est la carte à Hollywood, vous comprenez? Musique congolaise, vraiment, c'est ça vraiment la top D. Donc, ce qu'on peut, c'est ce qu'on doit ramener, to su musique congolaise to ramener ce qu'on a top to kota lango tina ba Hollywood to prester kuna to samba solo to roi vous comprenez oui chez la nazo comprendre je pense que ba internaute peut bazo comprendre mambozo loba mais là mon photo e ba mutumta en esprit na ye chez l'amputo en esprit d'abord il y a Yolo en esprit d'abord il y a Tonia en esprit il y a quartier latin babindombe en esprit il y a Bondal en esprit il y a wenge musique à maison mère à l'époque to bi Tonia na maison mère bozaki koyo kanate to ke pa lola mwana en esprit ngwaka esprit Yolo esprit quartier latin esprit zaiko c'est pas facile être ensemble avec des gens au déjà au pesimbo ambo bo ta concernant na rolinga zo mukena zo ndenge mo po comme un jour ngamba bandaki ide le tobo ya ka ngwa musique ngo pe biso mbutu muteko tipe makasi entre abino mukolo matele kazwe banate
Mais merci beaucoup vraiment pour la question posée là. Mais faut que nous avant tout ça le là to fanda qui te solo li tout ça li fait structure au biso tout ça la ngosiko to sala. Donc ne to beta boto bi ke mun na to so boy to beta boy. Et ça te que so ndenge non. Tu vois la makamla biso structure ezali et puis ba communauté na biso bali na tengelo ba joli pour sala ba sali ba miko dibois ba ali. Vous comprenez? Joli pour sala ane musicien te. Ane musicien te ane ka mwana banda la makama musique. Ouais, il y a bien bango bazasiko bato tozana bango place moko. Vous comprenez? Tozana bango place moko toujours ça ma solo ba lezo la bali donc bango baza bana catastrophe na ba Thierry bango tout na ba Thierry bato tozana bango toujours ça ma solo pona to ramener musique congolaise to bisango pe la kata ya États-Unis ah. Pour battre belé ba yaka na États-Unis ah ba yaka ka kosa bino na ba kindi kuna ba ina ele ah ba kosa bino oh danger mais biso toza ko to ba mama ndenge yali vous comprenez bien toza kuna boba makambo ezali mais ya moment awa babi ndomba comme un frère en Christ sanga suna bino ndeni pe bi boza ténèbres braza lumière beaucoup tan sunde ni pas comme da ko sambela gloire olangi o moni eloko ba biso to bosanaka na mukilo nde toza boye mutu ayeba nzambe te na ebite quoi et puis il faut yeba nzambe ngo ni nango oyo zo sambela faut yeba nzambe ngo vous comprenez ko ba yela biso nzambe musu ba yela biso nzambe mususu oyo lelo ba bakoma osambela ba to bosana bonzambe na biso vous comprenez yango moni ba tebele ba bazala kati ya kubunga bazo ba bonzambe na biso te yango zo mona makambo zo kende te za ko avancer te babindombe nenga za wana na tsala jambe ko mona babindombe alobi ke ya komi frère en Christ atiki musique na landa émission na ya sala e ba kenoko ko kotse na mai ko pesa baptême na mona kala landa ka no atika ka azune ka baptême kaka mais musique musala na eza musique atiki musique te atiki musique te tout ça ba tout bon biso musique tout ça ba na componente ndeni bino bolongola biso na ba na makamu susu mona biso ndé ba satan moko bondé ba tazabulu so ndenge ni na componente ne bomona tanda so pesa rabiso ke bino boza batami esprit bino boyebi ndé bo pesa rabiso po achela mput batabi ke chela mput to bakisi alingara basi na bakisi chela mput bo bat bayebi na ba esprit wana gloire na bako sabote omoni na mukili ndeto sabo mutu abotama na moi armo boy à salon na nzoto vous comprenez pourquoi bimba place la baza boy to ko latanga no ka pantalon moko chemise moko mais ndenga kana lateli kaka mona bato aluli na bango ka ndinga shira putu na lati vous mona wala siko lo bisi oza kisite eza nzoto o mama na Teresa botulanga donc marque nga na salela ya ngwana vous comprenez ke ba bulanga ba kisi bani makambo belé eza na ngwana te non ba ko sarate ba lo ba n'importe quoi te tout le monde a fait frère en Christ kutu to benga batanzambe ngo kutu bango ne ba komi kutu koleka na ba musicien mokili ne ba benga biso ba musicien mokili koleka ba musicien mokili chela mputu na mono tangi ba chanteur to ba animateur ni ba rosa parce que mon appel ndeko na bino moko c'est le SRAM à États-Unis kuna mais c'est quand vous proposer qui était par rapport je sais pas parce que na kina wa batu ba lembi comportement na ye a comme le la journaliste ko finga baninga ko sala ba critique je sais pas ce qui bo proposer qui était il reste atika na bino kuna po bo sala idée oh ça moi bien parce que ko critique ka ndingo lobi ke polémique l'équipe trop la polémique tout le monde appelle selon na kati na babiloko na habité chez l'impuissance de mambole kan internet bon ngai na wali soka ke Gloria sorry vraiment pour la na mama kilelo ndenge ko nga na wali soka ke ndenge nani c'est le bon même c'est ça ndenge na ye ndenge za ko agir na ndenge na ye kuna minute ndo toza boto suba na miketi c'est comme papa na bana poli biso le bana bazana na université donc autant ça bana fona ça ngai papa oponi ngana oya oluka na TV kuna ba papa na mama bazolanda ngai ba yoka bagage ni chila mputu azolage ba public na ye ba tunayo ba linga ba ye so comprendre information ni ngana za ko al ça pour là
raisonnement ainsi l'amputa raisonnera ndenge donc on prend tout ça en émission pour na kolingana loba na ba n'importe quoi te fona loba makambo yoke mutu surtout ayoka ke a mutu te aza ko raisonner malamu quoi vous comprenez on les a yé ngana ko kutala ba faire na été ko kutala makambo ndamu kete ayaki awa to kutanaki to zalaki bon voilà quoi ayaki makambo na ye ba apa awa ba pese ba trophée na ye nenga kendaki bon c'est bon ça y est ça ngate. Mais pourquoi vous comprenez qu'il y a un trophée, il était seul. Tant que vous avez dit kuna, vous avez d'accord na trophée, à ce qui était le deux trophées à Yelibiso. Ah, puis c'est tous d'accord. Des amis qui donnent nous boya, moi kuna na ça bozo boya. Le bango ah, comment on est dans cette émission ah, on a dit musique congolaise ah on a beaucoup et ça vraiment na top D. Dans ce moment là herbe tout ba yoke le mot de la musique congolaise. Ah, on a dit que c'est la musique congolaise ba casse. Et ba yoka vraiment herbe. Et ba proposer qui c'est le à proposer le coup là ayaki tout ayaki quand qui vraiment la musique congolaise vraiment bazala qui vraiment te musique na e ba tie ayoki oh musique mo be net musique mo boy ya ndenge mususu ke ba mususu wala bazala na ba charta musique ba yupi ba ni ba bilo kwa mais yesu ko ni oh musique wana ya ngomone biniki na ndenge zo la trophée na wana c'est bon. Mais je sais pas, n'habitez chez les Sigozali, moi son et comme au bébé, n'habitez ceux qui auront aidé sur Matasson, je sais pas, pour te aider internautes, baza partout dans le monde, bazo landabiso, n'habitez ce que mes amis makelele, tozo capto vraiment sous bien chez l'ampoto. Ok, c'est bon, bien. Ah maintenant c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Vous parlez de Céléo, oui. Oui, il y a un peu de choses qui passé le nez et ça l'engole comme mot qui aïe au coup d'ana aïe tout yo de la nominati aïe au coup d'ana battu oh bah bête là bah on musique qui n'est pas monté il y a bête rumba bah bête rap bah bête R&B musique n'a pas n'ingé mususu n'a pas on y a un monde à jouer trophée à jouer na ça n'a pas bête. Yango azu ba trophée azu anda chez l'amputu beaucoup tali na mon ami Gelor te ba bi pasaka kuna bo proposer te oh Gelor ya sali na Dallas ana Dallas OK ana Dallas biso za na Los Angeles ya na Dallas ana Dallas ya chez l'amputu nga lo ba nga vérité voilà Gelor mon ami Gelor te sali ce qu'on a Dallas ba to lo bi chez l'amputu ya moment comment on a fait comment na baisse mo zo ko kaso le côté même musique même façon de vivre l'ambongo aspect de voiture za ki soute mais comment ça arrivé chez l'amputu à États-Unis ba msu ba lo be olinga moi si moro même que États-Unis ba msu ba be peut-être DV loterie yo moto ba lo comment c'est chez l'amputu à se retrouver aux États-Unis. Merci beaucoup vraiment on est dans une vie privée là ngasiko ba mukili ba linga kota fa ba yeba ga vie va chez l'amputu. Vous comprenez? On est chez l'amputu ba ma chez l'amputu ba so angola ba ndenge moko boye lakini surtout la kata Congo la biso on dit que Gloire là na yo biso kamoko on na sala album na sala ki wana on dit album na epele na instrument mais na loba na batu ba ndimara ati vous comprenez? Ah bon mais bête te pelo instrument to kangote voilà yo tolo ba bongo maintenant terre na ngai mutu to sala ne masolo yango eramna ngai ben sima ndongo mona ben sima ne ya vous comprenez mais comment les gars ndenge za la mukili so zo tambola mukili ezala ba tusu ba ndima ezala ba tusu ba ndima la bango yote vous comprenez yango za ndenge wana yango mona nkamne comme question au tuninga na mona répondre aux atis wa zone di machela wa oboya sela aboya meka sela vous comprenez na kota mona nga pela tambola nga makolo yo monika makolo so ka lena za ba kana na sala na ba taxi ah mais c'est Congo on dit autant cause en voiture c'est le taxi ne bozara lolendo bi bozara na nyonso bozara batambo donc là to kota na concert à taxi concert à tata na la car na leki na nga tonton la ito na tambola
tozala la car na nga 190 na otambola na kini ti na tika ngo pe na kini lelo eza na kini efanda na kini balina zande nga la tambola na bakar a danger ya cher liboso bamisien nyonso to baosala succès lelo na kaka kini wana ezalaka basera tona na quartier la tele après wana shela kasi wana oloba noti nga la tambola na bakar ya cher liboso na bango nyonso tu wana ya nga moko ozo comprendre ina il est seul musicien on a ke poto te mais to bimisika album ou to salaka album ya affaire Antonia na suma maman 4 quarts na king ela ke poto na yesu na 2 quarts na sala na comment na 6 quarts na kata king wana ozo comprendre sala mati atala mission moko na kata ba king de ba ala wana tous les musiciens ba sala ba succès na kata king ozo comprendre ya oto lo ba na biso pete fana sur calme ozo comprendre. C'est ça quoi. Chez Lamputu, comment est Bandaki n'aura pas fallu pour pâter, pour que presque na souk n'aura pas fallu pour pâter, mais comment ça arrivé au sala featuring l'album ya Bamissé est victime de Fally Ipupa, na ya Feli Tyson de ba forme daki collègue non na kati ya quartier la te Bandaki ndenge ni ba proposer au sala na nzembo na ye mais chez Lamputu mutayemba na Fally Ipupa. Merci beaucoup pour la question. Gloria, moi, je suis musicien. Il fallait que tu aies la quartier de la temps. La quartier de la tête, tu as besoin de surtout. Bon. Le premier album, il y a Droit Chemin. Il fallait que tu aies faut travailler dans un mois. Tu comprends? Mais il arrive que tu commences à faire un studio, il y a un souti. Il faut avoir un problème, il y a un problème, quoi. C'est le cas déjà. On a le bango. Il y a ma bête ou à ma lame. Il y a ma bête. Il y a ma bête. Il y a ma Fally. Je comprends. Il y a ma Fally to Kofi. Non, il y a Fally Kofi. Ok. Il y a Kofi. Il y a Kofi. Il y a Kofi. On va freiner la vie à battre quoi. On va freiner pas na ya battre. On va moka ba renya ka la mukilo. On comprend. Sikoyo. Tellement sikoyo ndeto yemba ka wana etikala mwana mai na mutu na ye. Yo kinzema Tyson abi. Tyson nzembo oyo fote mbangola shela. Eza mala ba ligne ya shela. Epeto yemba yo mo bona ka elo ni ne sala. Bon, tu as peine encore. Ça la danger, c'est ça. Yeah, tu voulais pas bongo. Tu voulais pas donner à la Congolaise. Si c'est Mali pour ta vraiment quoi. Voilà, à la Congolaise, il y a une très belle chanson de Feli Tyson featuring chez Lamputu Fally Ipupa. Chez Lamputu, tu comprends presque na souka, tu as 2020, tu as relation à chez Lamputu na Koffi Olomide, ex-patron na yo, relation à chez Lamputu na Lacoste Muketonga Zalipe, ndeko ya yolo no baramba na yolo, bon na relation ni protocole que 2025 masu muté, pour toi ba non relation ba tabi balé chez Lamputu entre Koffi Olomide, chez Lamputu et Lacoste parce que na monaka marambole kalam sur ya quartier la terre même il y a Lacoste à mon arrangé chez Lamputu ça na 4 vraiment tout ça rendirait aux até to ba borana bozana relation nini pas tout le monde a dit que chez Lamputu a ça na relation mabe nan de konae Lacoste Muketonga ex patron na yo ex chef d'orchestre non non Lacoste ex patron nanga ex chef d'orchestre na yo. Non, ex-musicien n'a s'il vous plaît la gamme. Ex-musicien na yo, Lacoste. Yes. Hey. Vous comprenez? Ah, chérie. Relation n'a pas Koffi Olomide. Vient n'a tous à la mission à l'aise, tout cabana na boulot, na tika na mouvement na nga na longa na kina na ngai. Vous comprenez? Quand tu n'as ya mutozo tu na ngai. Ya na. Relation n'a ba faire rigola. Nga ba faire rigola za kitoko ba Fally kitoko. Ba soleil kitoko ba massa tout to za la bango bien ba modoga barambo ba samti tout ba monde to za la biso bien Lacoste to za pele Lacoste asa na enga pe na ngai bon comment solo là Gloria ça de solo là yo ngala lo ba la TV
O motaki ke bafali bosololaka bodogo bosololaka mais na muto yo ozalaka musicien na ye à l'époque na yolo mukentonga ngai la rosa musicien est vraiment la rosa musicien na ye vraiment obetaka bakamususu so obetaka bakamususu fo ozo formation ke matina ba yolo wana okezo formation on parle pas biso bachela mputu makambo biso bachela mputu tosala batebele musu basala bakotikala jamais kosala yango na bavi na bango ozo comprendre bakotikala jamais kosala yango na bavi na bango ko barevara yango ozo comprendre gloria olangi aye pisa o vérité on comprend biso za mona ngachi na mputu naza leader na botama na ngo kubotama na batsoto ozo comprendre là masolo belé sur le temps de la bataille au moins là-bas il na battu sous ba ini épée vous comprenez parce que on a fait que biso le ba chez mputu tozati tozali toi libanda mais biso orchestre kufina kin azan orchestre sous tout le côté non ba la coste wana ba la coste vous comprenez là il te voilà yo mtoloba boyela ganina la coste vous comprenez hein ngai na musicien au chez mputu la chez mputu azala minute on comprend chez mputu azala minute on passe na oloba mupepe obima puis comment la ngaso o prononcer ngo ifo mupepe bana o sela donc o mona ngala mupepe so na longo na nzoto na o kufi ozo on parle le na longo na banzoto abate belo mona ba kese kufa ayo la sauter ba succès sila on parle je na mbudara toujours dans la numéro 1 donc so mo benga nga il faut tia code na biseza plus 1 donc 1 on comprend place ngala moninga mdabe mautoni tonelo balukele obimengra nana memanga episode sala tona ya sala te to betara na imika tala ba image wana ezali kutile na internet ezalaka so beti wenge tona premier concert na imika au mona ya sala te on comprend biso ne ba shela mputu nde shela mputu nde on comprend tuna Charlie mpaka lingomba ayebi makambo na oloba o comprend bowela ganini yango bowela ganini na la coste na la coste muketonga lo ngala mukolo wana peta mike peta muke oui ngala basa na ite boye beza master na tuika so bowela ganini ngala wela mlelo mona moto te na wela nina wala moto ngala na nzambe te ngalo bana wela la pan nzambe pona wela la bokonza likolo na wela biloko mukili bakar bapale etika na ngoti na wela la bokonza likolo na wela la muto ndo te likolo na eleki na ngavoma donc tala ngala sepela na autre on va pas ça petit on a sala na Michel bosso na internet sala pe succès mbala mo pe fula o danger bi m'appelle le fula pe yo te ache la putu to fula ma ngana yo faut expliquer première émission na yo internet chez la putu ta mo pepe mo kolo mo pepe mala mo masole salama ba Marcus Kidiani peut-être ba to ba Marcus Kidiani ba Didier Bangu batu wana nde ba solo on se comprend ba fina ngai Amede Sekuturi bango nde ba ima solo ongala obeta oyo kaka ba yolo wana ba master nga ba Ling Boy garçon de disque bon colonel ba ima makambo na obeta oyo gloire. Voilà, chez Lamputu, nous sommes presque arrivés à la fin. Pour notre Tikopola, la Pablo Boza Boutou. Programme Yasuka. Bon, combien Nini? 2h du matin. 2h du matin. Faut tika yo olala pour Herve moi Poussani fola la bec na la musona Boutou. Chez Lamputu programme na bino un mois dire na ba diaspora no so pour kaposi na bato balingara musique ya malamu. Merci beaucoup vraiment on ça bato balinga musique ya malamu ka ki surtout la communauté na biso oyo baza na États-Unis awawa. Le 28 décembre oyo toza mala concert à monene à la katia ele à Los Angeles. Ya on a bengisi bato nyo surtout o balingara chez la Lamputu balingara babindombe balingara lola mwana balingaka kamale lokilo mermaz na kati ya restaurant la biso d'Espo ne pas Chantal Mapanda de tokuta la kuna vraiment tokuta la biso surtout le 28
c'est la musique qui est au Zali. Et puis, na massa au bazali banda, mboka na Europe, na pesi bangoka bonne chance, na néo to ko sika. Vraiment tout les matos à l'ensemble pour m'accabler que bosso quoi. Tous à l'ensemble pour m'assurer à la bien. Et puis na yo moko gloire langue na pesi bambote belé, puis na oui, na benga na cordon na wa. France Temai. Ouais. Na pesa ba moto belé malgré atanga akomo na ngati na landa ko to mais atanga akomo chez l'imputé mais le problème est na ngoté mais to kutana kaka na pesa vraiment na chroniqueur surtout na pesa ba moto belé ba internet surtout na pesa ba moto belé vraiment ba ka tout ça toujours ensemble together tout le monde ensemble surtout Congo la biso tout ensemble la Congo la biso qui est bosso ba si là pour mboka pe etambola pour avancer ma le fondament pour ma campagne ce qui est le bosso quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chel Amputo, la malam Totiki, vraiment. Merci beaucoup pour nous aimer interview. On a mis sur 40 minutes. Merci beaucoup. Merci, Gloria. On remercie au Poutou. On remercie au Makassi Belé. Bye, bye, bye. Bye, bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était là chez l'Amputu, l'artiste Amissa de groupe Tonia Tonia. Il fait aussi l'artiste Amissa de groupe Quartier la tête de Kofi Olomide. Merci à tout le monde. Allez-y comprendre. Monsieur Bazaramakambo, le barasso, nous avons surtout faut poser des questions. Tout ce dit que chez l'Amputu avec la Corse Zaramakambo, il y a un moment que j'étais obligé de poser des questions à chez l'Amputu par rapport à Yaye, nan de connaître Yolo, la Corse de Mouké Toronto, Salim, Voima, là tu es quelque chose en Dabiso, la personne Bote, Montema, Brigitte Teka, la personne Bote, merci à Yaïdomo Patas, merci à Ouli Moucheni, le véritable code unique, Yaïdomo Patas, merci à Jojo Gondaimel, la taille avantageuse, Yagigi Mokole, Chinambenza, je te salue, merci aussi à la Dynamo, Tonton Lusanga, pourquoi pas aussi à José Moulumba, je te salue, merci à toi pour tout, merci aussi à Végoté Mascotte, l'homme idéal, le génère de banque Nabiso, oh vraiment, Zara Banque Nabiso, Yagigi Mokole, merci à toi Sylvie Mbembe, désolé, mon agence privée, Mamé Milinzemba ya tous pepela mbetolo, Mamé Milinzemba ya tous pepela mbetolo, Asomba somba tonga tonga tomona, les arandés bon mal qui est à Londres, on a fait son botosé de la caméra, je vais Noël à tout le monde, c'était la Chel Amputu. Et là aux États-Unis, mingi na Los Angeles, on a fait la mona digital yogo ngwa kambote oh déjà za na kati ya États-Unis, quand tu vas Rosana ba Chel Amputu pourquoi pas aussi à Baby Black qui lui c'est Babindombe. Je te salue Babindombe, mon ami Gelor, je te salue aussi est-ce que ça Dallas, c'est mon ami Gelor, on a fait son bote vraiment ton ami mon ami Gelor mon Mirage Sonic, Mirage il y a Francis, Mirage Super Sonic, je te salue tous les artistes musiciens qui sont dehors du pays, je vous aime tellement trop la Lingrabino Tosaka musala de Tosaka soko lingo salo kache l'Amputu komelanga quand les arabes pour gloria yo solo ka ba biso solo kana bango te miso mona ke passer plein de messages na yeba bino avant dans ba succès belé moi chez l'Amputu bimisa ngo lelo na ba mise belé avant dans succès avant dans la glo langue bobilo américaine méga star to emangi de loi caporé je sanga bien s'occuper fin de la no Gino Caporé jo benginga et ça bien là moi on a vraiment vous avez un défaut au linga intervité là vraiment on a le plusieurs fois digital n'habité pourquoi il est parmi de missions rare na TV digital là moi on a ça l'effort yo ça la rend appel la musique so comme les États-Unis benga biso glo Alexandre en direct là c'est digital là moi je te salue la personne beauté bah toi linga toi joindre Noël tout de vrai de glo là je vous aime tellement trop le news des stars congolaises merci à ton c'est retour prochainement bye bye. tosepela ndamu ozula tejebila basi to 6 alilo ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozwi ngai lipa ya pistolet eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango o 600 ntango ata posologie te libo ya podium alekisi non bakanga makataka na soko na kabilamba yakanga makaka na yo moko vraiment solution de Jésus amati solution yango Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire c'est autre traité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir.
bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazombaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai bien à dire podium na podium pakalo ya zomi mwana tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bandeko tomela yango bona santé na biso ezali bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba CTF moko Afrique Info avec Franck Semai Kiandankala twende X pass